Africa Elengi TV, bon s'abonner, hein? www.Africa Elengi TV, bon s'abonner. Tebele, Elengi ezali, Elengi ezali, Elengi ezali, Elengi ezali. Ah, babi Mikolo, tozo bin Elengi ezali, Africa Elengi TV, bon s'abonner. Ebele, dans son, olingo mana maninge John, s'abonner na Africa Elengi TV, oyo kama solo ya kitoko. Ya solo ya ndembite, ya aubergine te, ya pilipili te, ya solo, hein? Gros bisous à tout le monde. Africa Elengi TV, Elengi ezali. Mingi tolanda rapé Africa Elengi ya Mike Lokamba, hein? Place Bilingi ezali. Où est la parole à Touremada? Ah, babo maga. Ah, dabala bedane. Adi ya betaduge. Adi ya bedane. Awando ma bedane. Adi ya bedane. Ah, dabala. Ah, dabala. Daga. Bonzambe Lola ezofuta simana to ya rolobaki nzamba boye to kwaye wapi na nyonso azosa ya biso bien aimé dans le Seigneur. Merci na bino nyonso bozo na biso de partout bozo benga biso bozo komela biso bien aimé dans le Seigneur. Tika ete nzamba Lola amona bino bien aimé dans le Seigneur. Lelo tozali boso ya ba caméra na biso pour annoncer bino pour la triste nouvelle bien aimé dans le Seigneur. Il y a disparition, il y a ndeko na biso, il y a kulutu, il y a na biso. Oya uti otika biso na komo ya leader Guy Pablito. Bien aimé dans le Seigneur, oyo awuta kiko tika biso tozwi sango kala mingi te. Yango nde tokutanaki na ndeko na biso oyo ke tozala na esika mo tovanda na epe na ndako ya Guy Pablito, tozalaki na ba Matika Songo, ba Bishop Thierry Fundu, ba Mike Lonkamba, ba Matika Songo, tozalaki vraiment ebele équipe oyo ke tobanda ka Kazare Mapé, tozalaka na Congo numéro 1 bien aimé dans le Seigneur depuis bande en 2012, 13, 14, 2011. En tout cas, tozalaki nde ko travailler par Guy Pablito, tomirempe kolobela sur disparition ya Guy Pablito oyo vraiment touché biso vraiment makasi. Ndenge Bible zoloba que personne n'est les maîtres de son souffle de vie pour pouvoir les retenir au jour du malheur. Dieu a donné et Dieu a repris. Nous devons glorifier l'Éternel dans toutes les circonstances. Tozali na Mike Lonkamba. Bonjour Mike. Bonjour Ndeko Alvin Beya. Donc bonjour. Mike tokotiko zo sango ya liwa yo koto informer nga ndenge nini ozaki vraiment sango ya disparition ya Guy Pablito. Voilà, Alvin, ça fait mal. Yango toloba kaka vanité de vanité, tout est vanité. Sango ya liwa ya Guy Pablito. Ça lui se passe na okiango na zongo lokola kake na matoi. L'impolitesse de la mort est malicieuse, mais bon, c'est Dieu qui donne, c'est lui aussi qui répond. Toujours pour s'exprimer pour l'instant parce que tristesse est en nous. Il y a Koyoka, un grand frère, un yaya, bon, simple, ou Abanda qui tout le temps cause un abisso à côté. Nayamba qui a vraiment très mal notre kozongo kalaming pété a batapoto batko benganga que Guy Pablito le leader de Rotterdam a outi biso. En tout cas Alvin, ça fait mal, ça fait très mal. Voilà, ainsi va la vie. Nous sommes vraiment de cœur avec la famille, Manzambi, notre PDG Blaise Manzambi, Isika Azali, Guy Pablito Azali qui neveu. Il y a PDG Mona, il y a grande sœur, il y a frère l'évangéliste Blaise et Manzambi. En tout cas, ici, il n'y a pas de travailler. Là, je vois sa maman Abbé, maman pasteur, maman Abbé, la personne beauté, maman ici que vous avez dit de cœur, Nabino. En tout cas, ils ont vraiment passé ma casse. Mais Mike, donc, vous voyez, voilà, là déjà, je dois quand même dire à toutes et à tous à la vision que qui a bat oyo, a mutu oyo,
quand même ayebi carrière na biso de to bandi Guy Pablinto le leader azamuto ayambi biso à cette époque-là, je crois bien, si je ne m'abuse pas, de 2011 ou 2012, et pas naïe, na Flat Hotel, na Makanza, na Ngerengere. Voilà. En fait, Guy Pablinto a bandé pour soutenir Blaise Manzambi. Nous, on travaillait chez Blaise Manzambi, où Batouaïbi, ils avaient des branches. Voilà, qui était son oncle. Ils avaient des branches, Kazarema et Congo #1. Voilà, et Guy Azalaki on a toujours qu'on a fait ça beaucoup de pouces na Blaise Manzambi ou Azalaki oncle naé. Ndenge zala que il faut que bureau ezala mais Guy tellement Azalaka na flat naé, ezalaka très bien Azalaki na ba norme surtout. Ndé aiki ko loger biso wana comme ba travailler à Blaise Manzambi. Ayamba ki biso bien. Tozalaki na hôtel na flat na ye to futarate et loko moroté mai to futarate courant to futarate. Il y a des fois ceux qui sengi tolala to bandai kolala ceux sengi pe to zonga to bandai pe ko zonga mais ngana zoeba to passer vraiment un bon moment na flat wana kimi pe ndako na bino Alvin oye na flat hotel pendant 2 mois ou 3 mois na ndako ya ndeko na biso watu ko kende à l'occurrence de Guy Pablinto. Alors Guy asa yaya oyo lenga na bandi carrière nanga il me disait tout le temps que Mike Lokamba au sala succès. Blaise Manzambi absanga Lokamba au sala succès. On a dévoilé pour moi le moko à cette occasion il y a makambu ya Guy Pablinto. Blaise absanga Lokamba wa Lokamba mais na baxelo comme morboé l'archevêque. Tapé sanga kombo wana Guy Pablinto. Non, tapé sanga kombo wana ni Blaise Manzambi. Absanga kombo ya l'archevêque. Guy a lobby après Guy nde so lobby Lokamba pesa na musala moni kande ba pesio kombo wana okukanga okosimba mokili okosala succès. Bat baroya envers toi. Parce qu'il y a moko boy tout le temps d'opé sans conseil. Il y a des façons à salle émission moko boy opé et ses félicités. Il me disait, il m'appelait tout souvent que non Lokamba kotoyo au salle ngo boy. Mon ibis toi na poto. Tout le monde a vie à réalité aux les cana ce qui se passe en Europe. Il faut qu'il nango nanzela o. Alors na bande ko comme temps yaya et bon souvenir nanga et pas il y a en même temps à profiter là le bango. Et pas il y a Guy Pablinto le leader. Bon souvenir nanga onga na tika nango. Aza parmi bato oyo ba contribuer na voyage bien que zala nango na kati ya Congo. Mais moto o andimi pour foutre la yo billet aller retour na boma. Boma nanga le so na betaka tolo kena na mona boma. Makona nanga nyata na boma c'est grâce à Guy Pablinto. Parce que ezalaki prévu ba kena mati. Il y a un contre-temps avec Mati. Asingate Lokamba, Mati est irrégulier. Je souhaiterais que tu aies des voyages ensemble. Tu aies des boma, na ndekonabiso, moule Kassanda, na PC Bambo, tu vas à Kinshasa, bras, rapproché à Guy Pablinto. Tu aies des boma, na mona boma, ambiance à voyage wana. Et Markanga, grand frère ou abandonné dans la télévision, grand frère ou abandonné dans un concert, il y a Kinshasa, premier voyage, non pas premier voyage, en fait, parmi les voyages, il y a raillé, donc il y a un bon moment, on a Markanga vraiment, ça n'a vraiment pas si, je me rappelle encore, là on a aussi Zambie, na Kinshasa, avant ça la production théâtrale, Absinga Lokamba na osepela oya na ndako comme là on a ba Facebook yaka ozwa ba image ka ndenge zala je venais abandai koya et mon ozwa dans cette télé réalité ndenge ba artiste bazo tourner donc voilà za muto nga lelo na kobosa na Guy Pablinto te Guy Pablinto na kobosa na été pour na kufi hein donc pour kufi na kobosa na été je serai toujours dans toujours na ba gratitude.
il y a mémoire naïe, il y a absence naïe, ndengati biso, donc que son âme repose en paix. Merci beaucoup Mike, merci na bande nyonso pour balanda biso. Mike nde tokutani na ye kaka wana victoire nde na ye non ya to matana to Samuel omo pona gi pona que disparition na ye motazo informing a liwa na ye to me to travailler kuna na makanza parce que nga lorsque na ye Kazarema to kutaki ba Mike Lonkamba to kutaki bino ba Mati ba Muleka Sanda ba Jini série na yaka moto asalaki na recrutement ezaki Tracy Mbelenga po na pesi mbote esika azali donc na ba mula ambiance wana ezaki vraiment bien makaba Hervé Lola na ba Yannick Wenge to Yannick Wenge moi ebele wana FTNC bijou et Kamba na ba bijou et Kamba to ezaki vraiment na ambiance wana vraiment to comment net que famille un mot to zoli ba loso na souligner s'il vous plaît équipe obiso tozala nango Kazarema et Congo number 1 à cette époque là pour le lot c'est vrai bato benga bakroni fwati bimi ezala raté bakroni fwati le lot bimi ezala nango te na époque wana mona ke babezi ya buzuba ezala kité donc ça ça le seul pendant il lo ba 2012 tozala ka Congo mikili na biso Kazarema na Congo number 1 wana bato basala kité. C'est vrai aujourd'hui, nous avons un médecin libéral, tout le monde le va côté Moussala Yango, mais à l'époque, nous avons vraiment les bandits, les bêtises, et ça là qui vraiment. En tout cas, Bando Bazo, on a vu de partout. En tout cas, Tokuta Namai, tu reviens un peu Bando Moussou na téléphone, tu mets un peu qu'on soit vraiment bango na téléphone, qu'on le bila pour na Guipabito, parce qu'à d'ailleurs, bien, je me rappelle encore très bien en 2013. Donc après ça biso idée mobo ya retourner lo mobo to bango tamola c'est que pensent les Kinois ba sujet a bango pesa ba idée ya ko sala mais bino boza ko lala bon mon actualité te faut sala bo ko beta bo il faut si toujours et dans la baisse bana vraiment na ba bonne idée Guy Pablito et si ka vraiment to bango bana et pas na wana biso na ba Tracy ba Mike ba Matika Songo ba Bijou ba Muleka to comment vraiment famille to zolia ba loso il y a ma foot ensemble, ma foot en bila et pas non. Donc moi vraiment famille à Sami c'est biso vraiment article avec biso vraiment flat na mobimba. Donc dozo sala oignon stoligné na kata flat na flat kola la kola muka koso kola donc kozonga donc azaki vraiment un bon vieux exact que na témoigner parce que bola mona parce que Koufi depuis que na longwa Kazarema matana yeko créer site na la voie céleste. Tout ça toujours on a vu en contact au monde Alvin Ozawa plutôt que dans banine il faut l'excellent il va même na fête moi ça c'est moi réception moi au théâtre à ben na nazaï voilà to filmer to lier donc tout ça vraiment en bon contact et malobana ya suka o ya yebisa na garda le bas nous allons toujours bon au plus part il y a des journalistes ba longwa et pas blesse ba lobela toujours biso ma ben mais yo en tout moment le ba toujours bolam on a vraiment moi na mo malambo en tout cas Guy Pablito et Sika Zadi na EP manakimia parce que comment qui peut ko samela les chrétiens ko samela mi ko peut savoir même batoli faut samela bon na anticiper que parmi bateau balongwa na Kazarema ou Congo number 1 bateau baloba ma pété ya Blaise Manzambi oui c'est vrai chacun de nous a un comportement naïe. Excellence Soir Africa avec notre site internet www.excellencesoirafricain.com prend en charge les minervales de quelques enfants et étudiants en RDC et au Cameroun. Notre objectif est de construire une école avec internat pour les orphelins et aussi les enfants dont les parents ont des ressources financières limitées. Merci de soutenir nos projets en achetant nos produits sur www.excellencesoirafrica.com. Nous proposons des cartes postales à moins de $1 par exemple, des t-shirts, des hoodies, des porte-clés et tant d'autres choses à différents prix. Pour plus de renseignements, merci de contacter Mère Suzanne sur son numéro WhatsApp +44 749 16 40 758 ou envoyer un email à contact@excellencesoirafrica.com. Donc tout ça parmi bateau autotikala jamais koloba mabé il y a Blaise Manzambi ou bien mabé il y a Kazarema ou encore Congo number 1. Donc là je dois quand même épingler ça. Guy Pablito
akomaki vraiment chrétien kosambela na moment ya solo vraiment chrétien solo tout ya mokilelo yonge ba masara tikaki tout Alvin quand il venait quand Guy Pablito venait à Kinshasa pour Guy azalaki mutu oyo a aidé ba musicien ebele Guy a contribué ebele na carrière ya Weranson na carrière ya Papa Wemba pas mal d'autres artistes oyo Guy asombela bango bilamba oyo Guy asala makambo ebele asala même production na bango ozomona Guy akolongwa na monde wana akolongwa na monde wana akomai na eko sambela ndenge ça là toujours et le moment Guy comme quoi Kinshasa je me souviens encore jour moi si Guy Pablito qui des concerts absinga lokamba na so makambo wana te j'avais vite compris que Guy vraiment a longo na banzela wana yo bato lobaka bata mokili donc ami pesa Guy vraiment na makambo etali ya Nzambe. En tout cas, sur le tout ça, le témoignage, il y a bien pour Guy Pablito Boye. Les qui a mérité en haut, que son âme repose vraiment en paix. Voilà. En tout cas, nous sommes de cœur avec toute la famille. Et il y a maman Nabiso Abbé, avec maman Nabiso, maman pasteur, maman évangéliste, qui a Guy Pablito, on a fait son beauté et Sikozali. Non, il y a dans la poto, il y a dans la Paris. Maman Abbé Nangola, dans Luanda. Qui a Guy Pablito, c'est maman pasteur, maman Mimi. Nous sommes de cœur avec vous, toute la famille. Moi, si naïe père, donc tragédie vraiment à visiter donc pur Moutunaye en tout moment camarade il y a un oncle l'évangéliste Blaise Manzal je crois que vous avez vraiment très choqué parce que Guy vraiment banal ko lande makamnaye ko lande vraiment makambo vraiment il y a oncle Blaise Manzal donc papa on est de cœur avec vous to me ko za bandeko to travailler na bango to banina na matika songo so to zoye azobenga matika songo pas de problème. Parce que tu as vraiment travaillé bavanda ipa Guy babango coopérer na Guy bazana Guy ensemble to vana na bango to travailler vraiment et si kawana ensemble to mais quand peu kosona bango concernant la disparition il y a Guy Pablito. Allô, bonjour Matika Songo elinga ba bébé. Bonjour. Matika Songo, vous allez en direct, il y a la voix céleste, vous avez un Mike Lonka Mona Plateau Nabiso, puis en direct il y a Afrique Elengi. Vous êtes au courant, il y a disparition, il y a Guy Pablito. Ouais, on a au courant, il y a disparition Guy Pablito. Mike Lonka Mona Plateau, et puis on a solo bisous, on a Mandinga, le meilleur de Rotterdam, et on a Guy Pablito. Ninyo ko lo bapona Guy Pablito yo yebaki Guy Pablito ninyo ko lo bapona ye amoni réseau za mobulu to mekasu ko rappeler Matika Songo bando bazola biso maiko bana ko loba voilà na no loba que za nzela ya biso nyo surtout avec une photo e bango que atotongi ba immeuble Guy lelo to ça la témoignage ya mabete azana banda ko atiki o biso to yebi donc quel que soit ton ibanda ou quel que soit aux alambons quel que soit ba billet d'avion peut-être ba aller-retour pamba mais ce qui kaka liwa ikutana yo to ikata makambo na biso surtout alors na osenga na bande ko surtout vanité de vanité tout est vanité to banga kaka nzambe parce que liwa était à rabiso na makambo belé lelo c'est vrai Guy accueilli na moi Mathieu à côté de Soussou ouais Mathieu nino ko lo ba pona Guy Pablito témoignage ni Guy Pablito aza vie oyo ayamba biso bien na Congo number 1 et puis Congo number 1 ezalaki na lupango na ye na ngirangira na makanda oyo tobanda kotravaille donc soka ye tobanda kozala en tout cas bien kosolola epuis nayebaka lisusu leki na ye Neves Pablito atembelanga mpe ba 3 première koli na ngai eya na ndenge ya mosala bango na bagina balebe dans Guy Pablito azalaki bien moto azanga mabete na vie po eza te kaka kufi lelo nde tolobaki azalaki bien makasi maza moto azalaki na bakote na ye ya bien kote mpe ya mabe déjà kobomba bino na bureau oyo kopesaka mbongo te travaillera gratuitement en tout cas que son âme repose un peu quoi
salinga pasi to Mike Mukamba benga alobi na ngai mpe na bengi nasoli mpe na mavinga numéro de route sango mavinga na Hollande na Rotterdam nde ayebisingaki ekipe abeta kufi me ndenge asololi ngai babeki babeta kufi awa na kini to na poto akufi awa to akufi na poto ya akufi awa awa voilà po Mike Mukamba ayebisaki ngao na poto nde bayebisingaka kufi awa za pasi vraiment nzambe apesaka mpe azwaka tobotama mokie tokoli totangi tosali baklasse tobali olobi tokufa quoi mais que son âme repose en paix nzambe azala na ye. Merci beaucoup Mati Kasongo, merci pour notre témoignage. Tomero benga pe Moule Kasanda, celui que vous voyez. En tout moment là dit Pabito, puis petit naye. Ok. Bonjour Moule Kasanda. Bonjour Moule. Eza Livine, hein? Ouais. Inspecteur, c'est vrai que Guy Pabito a koufi? Akufeli a ton na poto. Akufi. Abana gobe là où comment? Pardon papa Moulezo lo banase makasi. Ah donc a piqué crise à Koufi. Le que ba malaise a piqué crise à Koufi donc santé ezalaki bien te akufeli na potote akufeli awa parce que wana ada Moule Kasanda malgré prochain aye donc pire petit à Guy Pablinto pas venir qui est gérance il y a Flat Hotel et comment il a responsabilité il y a Moule Kasanda ou tout bien awa Moule Kasanda je crois bien que tu as des sources tu as précision pas de problème tu as pas ba image net que akufeli awa tu as ba image tu as ba précision tout et pas Moule Kasanda tu as peut Tracy pour la même magique Tracy bonjour Tracy. Ah bonjour Tracy eza Livine hein? Ouais, Tracy oza en direct il y a émission na ningaki oyoki sango ke viena biso oya yambaki biso Guy Pablinto akufi na yebaki donc azaki akobenga Blaise Manzambi lokola oncle oui akobenga Blaise Manzambi oncle donc na yebaki pe mama ya Guy Pablinto wazaki ndeko ya Blaise Manzambi wazaki na mama B mama Mama B na bosani wana makambo nyonso banoleka wana parce que ezalaki Flat Hotel anotonga Flat Hotel biso pe bano profiter pe kaka koutiliser yango en tant que bureau ya oncle na ye donc tozalaki wana bon souvenir pene ezali ya moko benga azolandela ba mouvement nyonso ya Flat Hotel na ye ndenge ovi sango aliwana ye Tracy bon esali nga pasi Alvin omoni même yo ata oyokaki butu moko boye asala yo soki mabe ya ndenge nini mais so oyoki pendaki no akufi boye banini esalokaka pasi biso ozwa mpe ta ebele ya kovanda surtout na ndako na ye na flats na ye place na ye wana donc nauta kutu avant na ya boye na ya poto nauta koleka wana tozali na Glody akina osala émission madame na ngai tozali na Glody Diasuka akina osala émission na musicien moko ya ex musicien moko ya Félix Wazekwa Junior Wendo donc Junior Wendo akoma azwa pe moi ba chape kuna donc na monango esila Flat Hotel la mobene sila et comment bien biso ta tozali kuna ezali moi inachevé bani lo monsieur sila kité mais tant on a leki wana na moni ki Guy Pablinto 600 Flat Hotel na wana donc ça nga moi plaisir et comment propre ba blo moi bon plateau na biso ya kala ya Kazarema ezali ne kuna penza donc ba émission nyonso batutu ba leka na Kazarema Kishasa ba oyeba pena flat ya Guy Pablinto wana donc makambo nyonso ba émission tout banoleka kuna na kati donc ba bon souvenir eza penza ebele
En tout cas, merci beaucoup mon cher ami Tracy Mbelenga. Au s'appelle Glody, Maman Glody Mbote Sekazani. Ah oui, c'est ça. Merci vraiment à Alvin Biya. Ok, merci. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, je crois bien que Borozo ba image non sto ya matanga ya Guy Pabito. Nzamba pesi, tozana elora rolobate, nzamba vie. Donc tout est vanité de vanité. Donc Guy Pabito atiki nyonso, atiki flat naye. Et s'il a bien, comment il quitte ma casque les canyons, tout atiki ba voyage, ba théâtre, ba nine dans les grands producteurs nzamba lola. Ayama vraiment moli monayo Guy Pabito. Mike tokomi na suka liloba suka. Voilà, le basou que Zara que non, tous les bateaux bazolela. Il y a un adage en lingala qui dit que Mbil était là partout. Donc, le dossier qui est télé par vos voisins, lobby et au téléphone à Bissau. Donc, moi je pense que la mort doit quand même nous enseigner. Au Batikali, tu es bailé, on est toujours ça là, tu es Batikali, tu es toujours Kende. Tomi Bungama déjà, dans le moment où tu es vivant. Paix à son âme, qui est la terre de nos ancêtres, soit douce pour Guy Pabito. Donc, couvrir l'événement surtout, nous avons raison dans ma caméra, surtout parce que voilà, c'est vraiment grand frère Nabiso. On l'a roulé pour l'instant, voilà, mais nous avons vraiment la face. Merci beaucoup. Restez toujours connectés. Bonjour, information sur le programme de Yamatanga. Nzamba Lola, Amona Binope, Amona, l'évangéliste Blaise Manzambi, Maman Lise Manzambi. Voilà, Maman Lise Manzambi, courage, Nabi qui bazole la minute en France, côté Bazali. Et Bana ya Hollande, Union surtout bazole là. Toujours là vraiment, Nabino ensemble. Donc, tout ce qui bino te n'attend pas. Toujours vraiment ensemble avec vous. Merci à lui. Ah, ok. Merci. Bye. C'est bon, Mike. Africa Elengi TV, bon s'abonner, www.africa Elengi TV, bon s'abonner, tebele, Elengi ezaliye, Elengi ezaliye, Elengi ezaliye, Elengi ezali, babi mikolo, tozo bin Elengi ezali, Africa Elengi TV, bon s'abonner, ebele, dans son, olingo mana maninge John, s'abonner na Africa Elengi TV, oyo kama solo ya kitoko. Il y a solo, il y a ndembité, il y a aubergine, il y a pilipili, il y a solo. Hein? Gros bisous à tout le monde. Africa Elengi TV, Elengi Zali. Mingi tolanda rappé Africa Elengi, il y a Mike Lokamba, place Bilingi Zali. Où est la parole à Touremada? Babo maga. Nabela betane. Adi ya betatoke. Adi ya betane. I want to my bedtime. I did ya bedtime. I double. I double.